ba sirete na bango ba siro na ba assurance on faut longwa wata obimi album et tekama alongwa comme agressif alongwa akende azonga ndete po bazonga balongwa mabe bakenda bazonga facile alongwa na ye abosani muto alongwa na peine de mort. Fallait signer bon dans la production signer na Inif production maison de production na ezana ba artiste ebele ba Bona Boy ba Singila ba H Charlotte Kipanda donc ba star auto monde a miné ba sala ba clip à danger ba yemba danger donc fallait signer kuna donc ba mona ba ngoma batalika concert encore arena chaos technique alongwe et pas héritier en plein studio au conteneur. Tant qu'il y a contact qui n'est héritier salaki ou yalingaki. Il fallait zela héritier assis à studio à boaki après longwe pour a fouti et à qui n'a nyongo ya muninga. Mais ici mbaratin, mambo ça papa ici mbate. On a dette morale et puis dette yani na makila et ganga. Maison de production, maison producteur, na maison de production et un monte parce que maison et zali na ba bureau et belé. Personne m'a pour dire, on est quel bien là. Ailleurs, il y a Fali a un bateau là qui est en haut, donc il m'a envoyé que le bien. Ah bon? J'ai donné mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Hey! Bandeko Babolingo. Chez Djonga de ezongeli masolo Chez Djonga de chaque weekend bozamo bimba boko sepela ndenge masolo ezalaka. Po awa chez Djonga de masolo tout ezongi avec un partenaire idéologie. Ngulu ndengulu ntabande taba soso nde soso ya kotumba awa spécialité binomoko boyebi boza kolia boza koyoka mindule ya kitoko pe elengi. Po binomoko boyebi que awa chez Djonga de esika ambiance nde lalaka na ndenge ya kusakana te. Po mokolo ya vendredi 26 juin 2020 côté ya musique bokozwa Suzuki Luzubu 4x4 ye muta ko sepelisa bino boza kolia boza komele pe boza koyoka mindule ya kitoko. Et bongo samedi 27 juin 2020 bokozwa CNN Alligator akopalola wana avec impact toujours na idéologie. Pe dimanche sombele suka bisanga le 28 juin 2020 Emeli alias de Mingongo akolambela bino mongongo boko sepela makasi boza kolia ngulu ya kotumba soso ya kotumba ntaba ya kotumba avec un partenaire idéologie oza koyoka musique ya kitoko pe ose détendre elengi. Adresse ezaka kase moko chez Djonga de ezwami na 36 rue Marcel Dassault Bondi 93 140 Oza Mobimba. Chez Djonga de yangonde moboko ya ambiance. C'est naturel au soin. Gardez bande na yo. Bonjour et bonsoir à tous les internautes qui nous suivent à ce net moment sans départ de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo qui est présentée par les vôtres Valdi Tambo. En tout cas, merci pour votre patience, confiance qui est souvent justifiée par cette disponibilité de nous suivre. En tout cas, merci Nayango vraiment. Les nous allons essayer de casser représenter bino numéro au Soufi Asika. Il y a Fimbo na Fimbo News au Wapi. Na Zulbino Manique de John avec Manique de John. Donc comme un peu que l'obéla vraiment actualité donc il est déjà dans son mère. Oui que artiste et musicien héritier Watanabe personne à catastrophe
studio wapi tomoni présence remarquée à Yemoko grand prêtre Bailo Kanto dans Redi Amisi au père ko coup de pouce na sociale qui na ebi kabilo ka bonito luka vraiment na kati ya communauté na biso tomoni pe communiqué de presse au wapi to tangela bino na kati émission à Ilive Africa au ezabongo bato ba propulsera bato ce qui concerne makambo ba tourner bango bazana spécialisation ba tourner ba beti bongo c'était ma kasi na communiqué de presse wana na collaboration na bango na artiste musicien Fally Ipupa. Hormis si j'ai il y aura aussi des communications subsidiaires où il y a qu'on appuyer vraiment malobana bisoto on a salué na son mère déjà pour lui l'utile à l'agréable. Mais avant de commencer bon émission na mokolo malelo botikangana saluer les champions Caps Kapanga l'homme à la Rolls, les motivateurs de tous les motivés monter maman Solisette Lokange, la Beyoncé congolaise Antoine Pessil Mambote pourquoi pas Roger Ndonga les grands colonisateurs à Tonga na Velik Makanaki ba Hervé Malenga papa français pourquoi pas Yemoko Olivier Mutondo babi double nationalité Olivier Mutondo. Bonjour Maniké de John. Bonjour Vadia. Et bonne santé. Santé ça va Nangolo. Nikolo guna ko gana ngate lo yesu na mbo ki ba Kardashian na versas na makolo. Na pesa mbote mingi na pasteur nanga Briali à église Refidim. Je profite pour saluer Caps Kapanga l'homme à la Rolls, des motivateurs de tous les motivés. Ma maman Lisette Lokange, moi Sinzambe, mami de moi Goretti le voisin mami, donc babi Alain Gigato sur la bon peut ça la bien. Na pesa mbote nanga les sousuna. Ida Ediba la mère du Nord balobi et 19 mois si il y a vitesse maman la bana mindele balobi Kardashian Chloé Kardashian de Belgique c'est Chimène Lopez au boya on sel mokili na yo maman ton restaurant de playage à cité la babi café c'est et bandaki anti gigolo balobi yango nde déjà c'est fongama ki sous les kao kaparzuri ha koko dilaso opérationnel fiston coloqué zapa merci Maniké. Côté no kimiango on a rachaché qui cerveau seigneur comme ça la moi bien en tout cas propriété batebeli ba beta maboko makasi ba Maniké mikolo vraiment na habité net singa mon mitu Maniké ko moteka pa mabi on batebwe. Parlons de l'actualité avec la maison de production phonographique et événementielle Universal Music Africa. Allez, un plaisir de vous annoncer la signature de l'Aigle d'Afrique, l'artiste musicien Fally Ipupa le King sous l'étendard ou bannière Live Africa. Certes, Live Africa est le département Live d'Universal Music Africa. Ces derniers promet et produit pourquoi pas investir dans le tournée et les spectacles des artistes sur notre continent et dans la diaspora. Riche d'une carrière musicale de plus de 15 ans et d'une centaine de scènes uniques, symboliques, mémorables et presque historiques. El Marabi Yoshua, Aigle d'Afrique, réjouit l'écurie Ilive Africa qui est composé de musiciens de grands talents aérosaranate comme VG Drum, Nisco Kifnobit, Charlotte Dipanda, Singila et les autres, avec une panoplie d'événements sans précédent, dont la tournée africaine 2018-2019 de Nisco VG Drum, ainsi que celle de DJ Arafat en France et l'inoubliable concert de Burna Boy en Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire. Cette signature intervient après le triomphe historique de Dicap la Merveille à l'hôtel Accor Arena ex-Bexi. D'un côté, ou par ailleurs, cette annonce est accompagnée d'une future tournée africaine de novembre 2020 en janvier 2021. Une dizaine de dates sont prévues entre la Côte d'Ivoire, le Cameroun et la Libéria en tête de liste. Mesdames, Messieurs, laisse-moi ajouter que Ilive Africa se réjouit de cette signature et garantit un envol ou un décollage stratosphérique avec cette collaboration. À bientôt, l'artiste sera sur les scènes africaines avec 10 concerts pour le compte d'Ilive Africa. Ce que nous avons à part le concert il y a Ilive Africa où il Fally Ipupa zui ça le mon signature à mokolo ya lobby asa suna 8 concerts ko beta kaka na Afrique surtout na bamboka lokato yebi na Congo na Goma to mona ki pe concert attaqué na mboka oni na Rwanda. En tout cas toi lisu ezali o ya ba sponsor na biso ya masanga awa en tout cas to beteli o maboko King Fally Ipupa avec 21 concerts dans 21 productions.
Manique commentaire on est aux Andes. Agenda plein. C'est 2021. Mon état m'a mis sur le blog, on a mis ça qui va karaoké, on a mis Sili. Mambo sérieux bandi. Septembre, mambo sérieux bandi. Beta concert. Bima, tambola, voyager, que nous défendre le drapeau Libanda. To lingi bino aate. Bon bima, bokende. Bokende défendre le drapeau Libanda. Bon beta ba concert. Tous on a besoin de producteur, te biso to lingi ba maison. Ba maison de production, maison producteur. Na maison de production et un monte parce que maison ezali na ba bureau et les producteurs a beta na makofi na ministère na kata studio. Ba ucho bunda awat. J'étais na producteur. Tout le monde. Tout le monde ba producteur te. Tout le monde maison. Ya on a esa moi na prince nga bitika zala calme ozo maison de production. Au fin d'année, il suffit nzembo moko zu ba million. Zala calme. Producteur oya wana na mbongo ya mukie na poche a mo salo ba zigzag. En tout cas merci Manique Tozaka wana Manique de John. En tout cas bande wana limbolo mukie na lingala Universal Music Africa. Et ça na département nango il live Africa tozali ko benga. Il live Africa oyo eza maison de production. Oyo alongo la musicien akeko produire yene na Brazza. Alongo li musicien akeko produire fallait signer bon dans la production signer na Unif production maison de production wana eza na ba artiste ebele ba Bona Boy ba Singila ba Charlotte Kipanda donc ba star auto mon aminé ba sala ba clip à danger ba yemba danger donc fallait signer kuna donc ba mona bango ba talika concert encore arena chaos technique ba bité to pesa ka makambo aigle pazana azui makambo do makambo ezali na minito makambo ezali 21 concerts na libanda ya mboka 21 concerts na libanda ya mboka mosupe a pe na kati ya mboka oyo ya biso moko ya privé ya ba brasserie na biso ezali donc il faut siko ko rekoloba bien fali tango abeta album à Tokos azaka produit na maison ya ba américain Warner Music est en France maison de tango abeta album ya F Victime te produit ango tango sala ka abeta ba concert na ye Univers Live Africa ya bino eza nini batanga ta kombo moko nga comme na misato déjà toloba te soto lobi bango lolendo bango babenga ka evuandu est-ce que boko bonga na mama musique merci Badike donc Univers Musique Afrique ezali bongo pena maison monene phonographique événementiel na ndenge ali sécurité mais bana département na bango ya Ilive Africa ya zaka wana pona ko gérer ko produit ko investir sur ba tourner donc wapi ndona biso asa ko na kati en tout cas ça la biso c'est un studio ka bandeko bazo ke liboso no oui tant au monde na États-Unis na mona Yolande Ibobo Wario so Nathalie presque encore totali ba Nos Kadima ba président Guy Mukanga donc tant totali ba Wario to lobina ça bino botika ko swana total artiste tant sale loko bien bo allez bo publier bo sali makam to lobeli to tia munoko bo biso to tiaka munoko naba preuve septembre yango yo ba yoka ba karaoke na binote babo yibo sala ki fete ya bobi ba yoka ngote septembre yango makamba série di série zo banda biso déjà agenda place ya Théo ti faut pose on soit place pas na biso en tout cas poya ti 2021 na ba décembre pe pas si kaka ti ba 2023 hein pose pas na artiste comme libre. Merci bana poto bana mokimato na betara li sur la concurrence yango vraiment moni bango tout bazana ba produit donc au batekara na marché tout cas concurrence ezara loyal pour na concurrence dans ça leur comparaison tom sous Manique na ken piana fona zela mukulu Manique pe yepa okoma na Tokos Manique Manique de John Tokos tant eko tom sous ba bonende mona na ken piana ba mosala mamoni ba motala mandenge moko muninga tanga zo signer ba contrat zo kende yo tom sous na ndako mais lobby ba bima sur la télévision ba sala ba concurrence donc ta yango vraiment bo pe ça pe makambu to mona vraiment makambu 21 dates déjà calées pour mettre Gims l'a dit. Abi, lorsqu'on sort un disque, il faut aussi caler les dates. Quand caler la date, il y a pas production. On a sollicité, bazo bengo zo beta. C'était juste ça. Manique de John a évité. Et l'on y a baksa sous les lois pour tout matin.
Et là on a kobakisa na eloko ka omoni tango biso to lobaka baka ote bango boye bango bakoma bambwa bona mamba boye kimbona biso sani poto lobaka mamba solo bo signer ba contrat o sali karaoke o kale date te robeta wapi banité papa. En tout cas, tous on a posé ça pour vraiment septembre, tout le monde dehors. Bon, septembre, tout le monde dehors. Allez défendre les drapeaux, hein. Lia musique, lia mbongo musique. Ozo sauter na podium pamba te, ozo tika bana pamba te, fo yaka na mbongo. Ndeko ya Congo, tala agence ya sûr. Paie rapide pour na transfert ya mbongo. Paie bakoli, na ba lettre, na même jour. Yango yo! Agence PTAM LTD. Oyo ekumba maka na mwana mboka. Évêque Patrick Tomoxi Agasila afandisa idéologie na ndenge ya kosakana te. Awa soko ye okokuta ba service ekuba côté ya transfert ozamo bimba. Okozwa ba service lokola transfert ya mbongo. Otindi mbongo lelo ozwi sikoyo mbala moko. Côté ya ba colis, petit colis, grand colis, to lettre ozamo bimba ekokoma mbala moko na même jour. Ape bazali na expédition pe fret maritime okoki pe kotinda mutuka na yoto conteneur yeba ke awa sécurité pe assurance ezali na nyonso soki olingi ozwa bango na ba adresse na bango ya Londres yango oyo to pe okoki kobenga bango na ba numéro ya téléphone oyo plus 44 20 85 94 17 50 to pe na plus 44 740 40 65 940. Awa pena Kinshasa to na RDC bafandisa mobanye na bureau oyo ezwami na avenue Chaumba numéro 334 quartier au commandement commune à Gombe référence avenue de la science. Tope okoki kobenga bango na numéro oyo plus 243 89 40 35 909. Bureau na bango fongomaka tous les jours du lundi au vendredi à partir ya 9h ngingo si 17h. Awa na agence PTAM LTD bafandisi service d'excellence et service ya ba client exceptionnel papa bakosa yote yakakaka awa na agence PTAM LTD bazana mufoko ya masolotu dit amen. C'est naturel soin pour bana baza bien tout ça pe na mboka o ba yusundu batonga ba université na mboka batonga ba école. Pour une mission na biso pété bazwa mbongo pe batonga bongo biso za besoin ba mission batonga banda kuna bango moti to la mission ONG a otonga bana so ba école a otcha mbongo muke ba bénéficiaire biso za besoin ba mission ndengo to la mission te tongeli otongi ndaku moko betela tolo beti bana 10 na nzoto za na ndaku moko. Je suis désolé. On a besoin de musiciens, ba sali la biso ba sali la mboka nde ba yusundu ba sala ndenge ba oyo moto nani mais ouais ba sala pona mboka. Voilà. En tout cas, merci Maniké les John Kam Maniké les John Fato Tokene na dossier mususu to saka na kata est victime escape tout le monde est victime auto produit de konabiso Junior Moutou quoi avec la chanson Chérie je t'aime to bunda ba bundela banzembo na ba. Merci Maniké les John na sommet na loba IP artiste musicien héritier Watanabe en tout cas Gogan motora tembe motora tembe la pulga Gogan motona tembe ana studio bonne chance ya mi ange mi démon tout moni présence remarquée artiste musicien dans les autres Robin et légende Bailo quand aurait dit à Miss à qui petit frère na moi coup de pouce na habité commentaire na commentaire na ngesa makambo bongo nde to linga guerre za la loi c'est que na ote na benga ite yo lianga ngengi na benga ite yo lianga chance na benga ite yo to lingi bongo te to linga ta bailo vraiment vient na redi à Miss vient na ebinga bien yo bika ya mo perso vraiment ebi vient na bailo biso bana musique na c'est que bailo kanto musique photo de Maniké na bi musique peut dire na voyage trop na ba musicien nga siko ba musique futanga belete parce que nga na teka nzoto te nga pa na bulonaka même di kapa ebi Maniké nzoto zwate na sam sala
Bien. Tu commences à faire l'émission. On est battu par les c'est quand on dans bando c'est comme téléphone. On y roule en fait. Posiko yo c'est gani. Yo c'est gani. Ya mambu ya na lobi vérité. Comment handicapé au sein de la quartier. T'es ayebi parce que vous ta quartier la tête. Uta discipline. Ayebi discipline. Que on a vraiment momi noko. Ya lesbienne te na lingabadjo. Lingabadjo. Na pesi ba ingénieur mbote yan Katuku donc je te salue. Je salue vraiment Yan Katuku, hein? Yank Katuku. Donc, Nangabadjo, mais na boule teke, toke voyage, toye ma msusu, toye ma kamokena to solliciter orchestre, momi bazala. Pas kalezaki baba momi faut bazala. Tant orchestre qui tourné faut ba manzele bazala. Attends, on a bien maniqué des jeunes à pesa makambo. Momi bazala na fleur d'âge donc voyage na papa Wemba, na voyage na lokwa. Ouais. Oui. Oui, il y a l'occasion. Il y a qui n'a pas de braza. Demain, il dit que vous avez bien l'occasion. C'est bon aussi. Oh. La musique n'a pas de je parlais un bon français. Vous passez, tu peux me conjuguer. Ouais, je parlais un bon français. Quand j'étais jeune, je parlais un bon français. Au moins, si vous voyez, écoutez, moi, cigarette, moi, whisky, changer, mais avec cet accent-là, on a qui n'a pas craqué. Mais ça, quand on parle, hein, il y a Alain Giga. On parle bien, non? C'est pas ça. Hein? On parle bien. On est là, on parle de l'artiste. Et on a toujours l'artiste. Tant qu'on a posé ça, on a consulté les journalistes. On m'a bêté. Chercher les journalistes. Merci Manique de John Tozara na dossier héritier Watanabe. Tout le monde a une information et je circulé na YouTube tant où on connaît héritier Watanabe ça bon on a quatre studio à tout préparer aux disques na EP ou alinga prouver mokili de quoi il est capable tout le monde de comment ça peut plier na quatre orchestre na combo ya Bercy moi na ça bon animateur. Moi non mais le monde na Facebook pour le plus tout le monde se nourrir car on a information Facebook malgré tout belle ça le coup mais tout le monde vraiment pourtant on déjà commis 2 ou 3 4 personnes vraiment publier tant sous ce il y a une chose ils ont bêta bien té babine de on a ça longwe n'est que so yo qui allons wana et wataza déjà watata longwe na wa ba ingrate abosani isikali en casa abosani mutabwa kila kendo bona sika passe Baenga. Alors on est. Ya ka so longo ne mi ange mi demo e bima te bima o. Wata emo pa boire. Aboire. Oh mi kele mo boire ngot. Aboire rapide ndam. Aboire ndam o am so aboaki. Tant to bina contrôle, to ba sans kabuya, fallait ça générique. Contrôle ça combien de millions de villes là. Kabuya salate. Basirete na bangwana basiro na basirance on est fait longwa wata obimisa album et tekama alongwa comme agressif alongwa akende azonga ndete po bazonga balongwa mabeba kenda bazonga facile alongwa na ye abosani muto alongwa na peine de mort alongwa na ye Gogan polate alongwa azalaka Gogan mais un moment manique so vandi pour poser ma candidature ce qui concerne ma reconnaissance pour biso mingi batu mundi surtout biso ba congolais to sara moi na tutambola na moi gratitude pour na moi jobeta c'était ya reconnaissance non azo reconnaître te que bola mo pende reconnaître bola mte alongwa nae alongwa mtabwa ke londo bona peine de mort alongwa aboma mutu famille wana telema boma papa na bana misato famille wana telema la goga na bité simbate ya tala simako asali oni pona ba voiture kaka asombela yango te asala eloko kuta l'équipe car l'équipe ndako pona minute alinga kemba kuna encore minute na confinement ba biso mo kuto kufanza libande bon kuna akati na matelongo kuna chaque jour alongwa na moko pese petoli aza muto yoka alongwe déjà ba pesa mutu toli mutu alinga longwa mutu alongwe déjà alongwa totana so eloko na bimiso azo beta marto so eteka alongwa
Mais là, c'était peu bête, maman. Banga n'a vu que pour ça, on a rigueur à Libanga et Rosar, on a témoigné. Attends, le ballon, on a dit, on est salé au bien. Pour bête, mais l'histoire, Libanga, faut passer le rose et l'eau. Passer le rose et l'eau, mais il y a ça de ma baie. Ça de ma baie, ya. Alors, on est pas héritier en plein studio, à compter naïe. Tant qu'il y a contact qui n'est héritier ça là qui est lingaki. Il fallait là héritier assis à studio. A boaki après longwe pour a fouti et akina nyongo ya muninga mais simba ratin mambo ça papa simba te wana dette morale et puis dette yani na makila e ganga ya tika e ganga oye mo na lingela usuyani et vraiment ça complexe aux répondre mutuna oloba pena oyo za nango non kene wa mutu lokola ngana on respecter no bangeta sali mabe. Na vie, il faut toujours, si on a 300, il faut 500. Il y a même qu'on a 100 francs à Nyongo. Tout le monde a 100 francs pour un. J'ai connu l'univers. Si on a qui ça va. Mais si on a il y a un zamba salakako, au pesa rabatu. Pesa même quand on pense au moment où on a dit là. Mais yo kangi motema yo pe ba ucho pesa yo. Yo pe longola ndamo ba pesa pesa bongo. Ma belle futa ma bongo. A futi eriteni. Ata single. Abo kata single. Manike de John l'état aso solo la libanda Olobi. Abo ki de générique pare. Olongwe. Falo zalawana générique ne salama oliambonga mabanga nayo. Apo longwe. Abo ki de générique na kata di bumo so bima ya wana. Siko ba otyango ndeni yo longwe. Faut ba longolango. Po yo longwe na bando bwa kango siko. Donc yo longo ba fulao ba bimission na prison ezaki kaya mort dossier rouge mort d'homme. Donc yebi mutute oyebi makolote bimi kacho OK voyage oye après le lobby longo apesi yo des génériques obwa ki yo moko des génériques wani Manique de John Tozana Yoga Wana, Nabiga Batebele Batala Bisso vraiment na moni magie de Londres, mère Aristote, mona mère Nangaipe, na pesio mbote ce que ça taille Jésus ma sanaviso, ma Deborah Kamanda, Kenezen la brine là-bas, non infinitif Gilles Vassimba moté maman Sotania Mukoko Miss de Londres, pourquoi pas? Maman Laurence, ça moi sabana Suède na grand pote Odilon Mampouya Babi, lettre sabana Ginchas avec boutique d'habillement, exemple à suivre. Olivier Moutondo Babi Girlem, frère Girlem, Manique de John. Ton ande qu'on a vu ce mot on a une famille frère Girlem yazanae musicien côté batona nzambe kuna côté musique religieuse pour dire que koloba apese logo yoga sur la ça donc frère Girlem bande onanga asana studio après ça va ko bet ko yemba ba bangi na nzembo na ba ri papa na ba frère na biso ba Michel Bakemba ça sur na studio kala te vraiment a recepesa mitema ba congolais nyonso na bande ko nyonso ba linga musique ya Congo surtout musique dite religieuse donc frère Girlem na pesio mbote skozali na Patrick Mananga chef d'agence depuis Washington man ke jonto komo na suka. Et na pesa kaka yo bina faire Girlem fa solo la Olga Kabelo mokonzi ya Kabelo donc na Facebook na pesa ka Olga mokonzi ya Kabelo Instagram na esaka Olga mokonzi ya Kabelo donc so ça vraiment na besoin ozo ba Kabelo ya bien ba perruque ya milaiti penza na loketo ya milai ya bien oya bango ekubaka na oyebisa bino ngana lo bana mamba solo et pas ya Olga mokonzi ya Kabelo ozwa yango vraiment sans problème. Est-ce qu'on se mobile mais qu'on seul en publicité pour animer il y a une gratuité boy il fait solo là non côté mbo ça solo c'est bon on va dire bilo moi beta zongi ça na bandal ki bandal ya ki bandal na bongo te ki bandal somba nga somba kelamba na kosi yago mami na kosi merci en tout cas merci à tous batala biso Olga Mbimba merci Olga Mbimba na personne mot de skozali Pichumbombo Big Bogar Nambongo ba bon séjour aussi kozali père nanga Pichumbombo père nanga Donant Tsumbo motema maman Licienne maman na Elohim na alegria na pesino ambote Zodra Alexia moi sikitoko vraiment la sénégalaise na pesio mbote Bernadette Emeraude na pesio mbote ba
Gina Kisala, la parisienne Gina Kisala, la souriante Gina Kisala, na pesio bambote, bato so botala biso ba get mulunga ya papa firmé matoto, ma get mulunga ya motema ya papa firmé matoto na pesio mbote. Écoute les patience la référence bruxelloise, père nanga Deo Muzungu, Dadi Semi Blaise, père nanga Dadi Semi Blaise, motema maman so ami da Roberto puis bambote Skozali, grand prêtre Alain Mokemo, Alino Mokemo, kulutu na biso vraiment, merci na ba conseil. Suggestion na vraiment ça la paie bien aller Mokemo na Londres on a vraiment la pression beauté Clerson il quitte les Brazzavillois mais sur télévision quand ça est fini pour aujourd'hui les maniqué donc maniqué appelle de 6 mission on est là on peut s'emboter on peut s'emboter na Heller Clark Nyo Kachubreda je n'entends que de maman na maman prince babia na studio vous avez besoin de dédicace banini Manique de John Tokos officiel numéro zawana na C na Tokos officiel numéro zawana na C. En tout cas, coucou na bino nyonso na lingara bino mingi Papi les rois la carte limitée il a choisi ma tata l'ange céleste Adèle Djogo Bagou danger to bandana bino to zalaka na bino donc na opesa mbote na batu nyonso na opesa mbote na batu nyonso donc na batu nyonso vraiment Manique de John Tokos officiel si vous en avez besoin de publicité, vous en avez besoin de nini animation, ya mariage, promotion, album, macambunio, donc Manique de John Tokos officiel. Vous avez rappelé de cérémonie? Ben oui. Oh. Le maître de la cérémonie. Oui. Oui. Mariage, penza oui, bon, kata gâteau, oui. C'est parce que l'on ne sait pas pas de kaka. Moi il mutué moi faut être optimiste ndé baloba oza na kondima oza na détermination. Moi il faut signer peut-être sous cérémonie pe il fait Tshisekedi. Non koka ngo moi ça peut-être quand fait Tshisekedi coup peut fait ba ordinaire ndeza passe. En fait ba Tshisekedi ça fait ba ya ba kombo na été. Ya ba to ya ba to asende ça passe ni bazana exigence c'est bango so appelle ça liste et si ba suki na bango. Il suffit que tu regardes, tu lis, c'est tout. Tu mets ça en œuvre, c'est tout. Merci Manique de John Tokomi na suka vraiment dit que père nangai Koko Arafat Makizembe atalaki biso depuis Londres Koko Arafat Makizembe John Makizembe na pesi mot de petit dans la kin et les airs qu'on replay image au calme na yemoko Mohamed Djouma depuis États-Unis donc Mohamed Djouma na pesi bambote sikozali Mohamed Djouma son abandonné comme balébélé pour naïbeli et soleli. En tout cas ça n'est fini pour aujourd'hui. Paola Schengen aussi si vraiment Alain de BCB Jazana. Merci vraiment pour s'abonner massivement dans les sites.